Ngaza ki na ensemble lobby. Okoka kite poni ko pelkite ndo lobaka be pelkite ngekenda ki wapi. Shadari kendo ebisa Kabila buna nemi bokangama nzela Rwanda polele bokende. Moi ba impression na yo na makambo eleka ki lobby au sein ensemble. Bon pour la makambo eleka ki lobby vraiment to sepeli makasi. To sepeli makasi pour la makambo eleka ki lobby. Batwana babando osala musala na intérêt ya Kabila. Babando lo baki bango baza majorité. OK, bango baza ebelete. Ndoki bayokela kaye mawate. Ndoki bayokela kaye mawate bandeko na ba Congolais. Ba mwana mwasi wana yena ndeko na ye kanambe basali biso bisala sala na mboka oyo. Tolongola bosoto ezaki na bureau ya Janine Mabunda na Mabunda ye moko. Bino moko bomona ki ye moko alekaki avant ba vote et salema asengaki pardon asengelaki pe bureau na ye pardon ayebaki parce que baloba c'est ce qui s'acquise boete conseil l'opposition nemi fois yo kolango quand on zo bima pas que le conseil l'opposition ata la photo à moi sine na ban peut-être ndenga ke marche emso ko zonga te ayeba banzela nyosa ba terrasse ayeba batineni na okimela gaz et na lobby bino pe ba combattant bo lancer bango pe ndingisa na bino ba keba donc bango pe ba lies ko mbuma na lobby biso tozo ba gaz ya ba bleu ya ba rouge ya ba jaune bango pe fo ba liango. Congo Zibula Meso TV ya la reine Omba mo pepe oyo bato ba pemelaka bolingo vraiment soke zalaki ata mbongo wena sangi na la reine Omba pesanga ta alumenia mama yo 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 automatique ba mama la reine Omba moko ba mama la reine Omba abotama les premiers mois de la femme. Bonjour à vous chers internautes, merci na confiance au Bossalingaï, maître check de la presse, Koleka Isusu na betando ekena bino sur Zibula Meso TV. Il y a la reine Omba la patronne ou na pesimbote na musika zali na bundes. Lelo chers internautes, nenge bozomona toza vraiment na base de l'UDPS et Sikawapi. Ba militant IDPS balinga ka stratégie de toloba na émission oyo idéologie à population idéologie à peuple ici ko baswaka vraiment ba idéologie pour na mboka ekende liboso yango tant que biso émission idéologie to lalité to sali susu awana bango lelo. Je crois mon caméraman Pascal a reçu langa podium po milulo makase za lelo ndule bobeta secrétaire général na biso ya IDPSP a repesé la roloba et tant que biso to la raté to za sima pe ya peuple population et ko pese la ba impression na bango ya ndenge lobby bo kondia Janine Mabunda et kwesamaki na kati ya Assemblée nationale yango wana to la lité to ye to so bandeko ba pese la pe ba vi na bango par rapport à makambo eleka lobby mbote ndeko sangi ndeko komona ni komona ngai chibu chacho ndeko Chibungu biso tolala raté toye kaka kozwa information na source moi ba impression na yo na makambo eleka ki lobby au sein ensemble. Bon pour la makambo eleka ki lobby vraiment to sepeli makasi pour la makambo eleka ki lobby batwana babando osala musala na intérêt ya Kabila babando lo baki bango baza majorité OK bango baza ebelete mais lobby lokola nzambela la raté depuis ba ebaka mbeto ala miso ya fungama batona ba bimi boye baza 200 biso to l'équipe bango ndo mona ki lobby to sepela ki makasi batona ba kende nanu batikela biso na nzela biso to sala musala ndenge malamu sepeli makasi pona. Merci beaucoup ndeko. Merci. Mbote ndeko. Mbote papa. Ndeko kombo na onani? Kombo na ngai Anderson Dinganga Nzembela. Merci ndeko combattant tolingi kozwa moi ba vie na yo par rapport à makambo elekaki nko ya lobby na Assemblée nationale. Par rapport à vie na ngala makambo elekaki lobby na Assemblée nationale, eza eloko to banda ko zela déjà. Biso ba combattant population to banda ko zela eloko. To banda ko s'attendre que le président de la République azwa place il fallait place esengela gazo aza na majorité na yemoko. Ndelo ko biso to sepeli donc to sepeli na ngoma makasi. Donc ebele baloba ki déjà peuple congolais ba na ko ima que président de la République azui présidence aza na majorité te mboko zo tambola bien te crise politique continue na RDC makambe belé makambo ya tcheki projet kuta 100 jours et tambolité donc bazo konzae donc voilà le but au monde qui résultat nango majorité pesami côté ya président de la République vraiment les a félicité la président de la République.
Merci beaucoup Ndeko. Ngana koloba susu moi liloba mukia ezali ke to komi na voie sikonde ya développement. Donc mboka siko il fallait bisoper ba futur cadre oyo to soit pe bisika pour ba diplôme le comme négligé. Ba diplôme bon na ndaku valeur ya ba intelo ezali sous-té place na bona au sein société ezali sous-té. Vraiment nzambe nde mutu asala makambo na ye. Toke kolela tokesaki peut-être biso Congo tokomi désespéré mais nzambe ayoki kolela na biso vraiment eza vraiment soulagement pour na biso population na sepeli vraiment donc na makambo yo mokonzi mboka papa Félix Antoine Tshisekedi asali makambo boye tikala kozala te na histoire ya Congo donc yende vraiment vrai père ya démocratie yende pena memi biso siko na kisalume banda par rapport na ba oyo bande ko ebisa biso. Tout ça na cadre d'investigation et mission ou idéologie, je crois que les Canadiens bande comme Soussou, PSAP, vie na bango par rapport ya makambo eleka lobby. Longwa, to longola bosoto ezaki na bureau ya Janine Mabunda na Mabunda yemoko. Bino moko bomona ki yemoko alekaki avant ba vote et salema asengaki pardon, asengelaki pe bureau na pardon. Ayebaki de parce que baloba c'est ce qui s'acquise. Boité. Asengaki déjà pardon que non na mayebiso to cela qui m'avait pendant 2 ans. Azaki d'abord respect envers le chef de l'État té aza conscient. Ezalaka pété. Alors yango wana kaka bao bazaki kuna na kati ba député conscient. Po mbongo etambolaki. Bazwi mbongo batie na poche balobi toko bundela ekolo. Toko bundela mbongo te me toko bundela ekolo. Bazwi mbongo batie na poche mais basali na conscience na bango ya ko bundela ekolo. Na pesi bango longo nya pe mingi na mai o esala makilobi. Merci Ndeko. Mbote Ndeko. Oui mbote papa. Ndeko kombo nani? Kombo na ngai Alain Kayembe ngai nazali président ya UDPS Sayo Bungu. Ndeko tolingi koyeba moi ba avina yo na mai o elekana ki mukolo ya lobi. Avina ngai slogan na ngai liboso ezali Fatibe. Béton. Fatibe. Béton. O ezali victoire ya peuple. Pour un tozo beza victoire à peuple. Pour bato yo pendant 18 ans. Et ça ne loko ya malamu basala kate pour na peuple. Mais to kamwe lobby conscience na bango zongi basale loko na faveur ya peuple yango moni to sepeli na ngo makasi. Mabunda bomoni azalaki kokwea na misu ya bato nyonso. Mbongo etambolaki ba $10,000. Oyo mokonza mboka oyo mokonzi ya mboka na bango apesaki bango. Mokonzi ya mboka na bango Kanambe Kabila Kabange apesaki bango lobby apesaki Nemi. Apesi Nemi, apesi nani Ngoika Sanje, apesi nani oa mwasi nani Janet, apesi bango mbongo, apesi ba député $10,000 kaka po balakisa majorité na bango. Mais lokola ba député bazalaki na singana kingo balobi telelo il faut peuple azala simana biso bazwi mbongo wana ba voter pour ça na biso yango nazo senga na nzambe asimba bango to continuer boye mboka na biso etombwama pona minute oyo awa na base ya IDPS tozomona ngweza bonane lelo pe na fête na fête ezali fête na fête ezali bonane oyo Fatibe oyo pesa biso awa ezali fête misapimi bana yango donc pour nanga eze sengo mingi nazo yebisa eloko ngana ko yebisa na ennemi yango conseil opposition nemi fo yoko lango yango zo bimo pa ke no conseil opposition ata la photo a moi sine na ban peut-être ndenga ke marche emso ko zonga te ayeba banzela nyosa ba terrasse ayeba batineli na okime la gaz eloko na lobby bino pe ba combattant bo lancer bango pe ndingisa na bino ba keba donc bango pe ba lies ko mbuma na lobby biso tozo ba gaz ya ba bleu ya ba rouge ya ba jaune bango pe fo balia yango mbuma o bango balobi biso to kolia bango ne ba kolia mbuma ibizi ya biso mbuma eza ba gaz oye marche za na mbango et puis nemi aluka mbongo déjà ko soma ba manteka na ba mai et puis ba tinel nyoso ko kimela na ba terrasse po tango zo kende marche il faut yokola ndenge nini na kotambola ndenge nini o terrasse za koto nazana mo manteka nazana mo mai au pire pour na ko pona miso baza la courage ya ko sala opposition. Merci beaucoup Ndeko. Okay, mbote Ndeko combattant. Mbote tata mbote combattant. Yo pe za combattant. Biso na soto za ba combattant pour to telemelaka impureté na insanité ya makambu ezanga na kati ya mboka na biso RDC. Soki mboka eza kotambola malamu te
biso nde peuple toswaka pasi touti na comédie ya makasi oyo esali lelo 18 ans soto naza na mémoire bien. Ouais, 18 ans. Alors il fallait impureté wana ezala nettoyer ezala balayer. Lelo toza ba cadre belé ba intellectuel na bandako wana ba diplôme ya ba licence et comment lokola na ebité papier kutu ya mikate o ba mama ba tchela biso mikate eza quand même bien. Donc yango tozawa lelo za fête moko makasi. Ndeko yoki koloba nini nanu na makambo elekaki lobi na ensemble te makambo elekaki na ensemble ya liboso ngai na pesa nanu longonya na bana mboka tana loba bana mboka wana les vrais congolais avant makambo nyonso na banaka koloba keno les vrais congolais bakoyebana ba signature ya pétition ezalaki une affaire ya si je ne me trompe pas 263. Mais ce que tu as vote, bah oui, et bimi 281. Mais koka moi likambango. Il faut koka moi. Il y a quoi besoin que non, bah vrai Congolais neko. Au moins il y a que bimata 300 quelques, 350 quelques mais tango mwana mwasi wana aye abandi ko s'expliquer ko senga ba bolimbi swana nde batu motusu basala kineti ba yokeli mwa mawa. Nzoka ko yokele loko tala ndoki ba yokela kai mawate. Ndoki bayokela kaye mawate bandeko nanga ba Congolais ba mwana mwasi wana yena ndeko na ye kanambe ba sali biso bisala sala na mboka oyo il est temps Congolais tellement il est temps tozwa makambu na biso na maboko mboko ya biso ezala dirigé par les Congolais géré par les Congolais il est temps nazo pesa bango longonya mingi moi message muke na munoko ya mboka na biso ninasema hivi batoto akatanga munifate bien ninasema hivi hivi byote munona bena sema ni bya bule bya bongo mambo eko hapa ni kusema inyo sacré Moïse pale Bemba pale Fachi pale mambo etendea. Nina sema hivi Barlanda Kabila asema no tuku majorité tutawina election mu parlement tuku majorité tutabawina mais aone jana mambo yanafanyika mie ninalala ma 0h furahi tina wapi na leo wasijue nakumbuka na mkatuba nakumbuka Kenya sema mambo eko hapa union sacrée. Ensemble on va faire quelque chose. Ensemble na Congo ietui Indi etui tutenda kumbele tukuye ensemble mtoto wa Kongomani ensemble tutafanya mambo bien Nemi si Nemi kama uko Congolais kweli Jona shikaka basema sio Congolais kama ya Fizi kama Congolais ya kweli ya Fizi kule kwese kwetu kule kichwa yako kifanya tumikisha kichwa yako na shikaka sema unakalaka professeur tumikisha kichwa yako hii ni affaire ya ba Congolais bachikulande ni affaire ya ba Congolais les vrais Congolais bon kama uko Ugandais atujue kama huku Rwanda atujue mais inakwambia sema hii ni affaire ya ba vrai Congolais kuni ngambo ya Fachi Beton Fachi Mupepe ça va Aksanti hapa njo mambo iko nasubiri sana na vile unasema niko naeleza batoto yote ya Kongo hapa njo mambo iko nafanyika bako sabino te to kende boye po bafinaki biso mwa eloko kozwa eloko te donc peuple nde mutu eganyaka ate fini bango mbongo mais nzambe soki alobi lelo elalela yo mabe elala mabe donc biso nde peuple mutu tozwi nde pouvoir oyo donc na makasi na ya ba président o balekaki peut-être toke kozwa ngote mais siko nde commune tangu nzambe ye moko
apangusi biso peuple congolais pinzoli. Tozaka na idéologie, tozoswa bandeko po lelo ya feti. Donc ermo boy podium pe kuna to zalape de l'autre côté podium pour nous les alelo bayabile bakobeta milulu eza awa tozosepela lobi tosepelaki lelo tozosepela. Donc bonne année et bandi. Bonne année et bandi, la reine Omba la patronne, bonne année et bandi. Donc tout ça on les jeunes caméramens abisso toujours en investigation. Ndeko kombonani kombonanga Stone combattant, na soka na Stone combattant pour méchant mabe. Au moins vendre kangami. Na yo ki lobe sengezaki makasi ya. Sengwala makasi to la lité, donc to la mukine sengwa to continuer sengwana. Donc na continuer ka mbamoko pour so ka béton hein, to béton na ka mbamoko. Bétoni mbamoko. Shadari. Bobo to la moto. Oye bango bien, bobo to la moto awa. Na kufate idéologie ko bakaka. Olobaki bitoko pelkitango pelkitango bien assemblée te poanine. Ngaza ki na assemblée lobby. Okoka kite poni ko pelkite ndolo baka be pelkitango kenda ki wapi. Shadari kendo ebisa kabila buna nemi bokangama nzela Rwanda polele bokende. Apa Rwanda bokenzela mususu te. Apa Rwanda bozongi wato funga bina nzela obokende kote mususu. Avion ezate nzela ezate. Oyeki lelo ndeza boye. To sepela awa ti na ti bona ne bandi lelo beto bandi musala yaya ngana za na ministère ITPR depuis na banda musala bafuta ngate ni salaire ni prime non ça point nini FCC bloqué FCC nini est-ce que l'état c'est BFCC l'état BFCC ils ont été chef de l'état OK bozo bomle ko mboga ndenge vana bana mboga nyonso Jean-Pierre Mbemba Moïse Katumbi tala bofanda ki bosolola ki bien boyi masoto solola ki leto zola ki na triomphal idéologie wana bobosa na ngote bobeki bokontraire biso te tomoni yango lelo ba député nyonso tout topesi bino merci bobiki na pesi bino musabina bobiki opération ndaku na ndaku ndezalaki mais ba vrai congolais oyo bachaki mabuna maboko ndambu topesi bino 48 heures bobongo na mitema bozongela ninga bokojoindre baninga pomboke ke liboso message suka nazo ebisakana Monsieur Kabila omona bengo monsieur po za sous présidente okosa ibato za majorité ngapena la convaincre kwa majorité nzo okosa kina ngai oza majorité te wa elo côté ndenge za wana ba fonctionnaires ba pesa ki na assemblée nationale oyo zalaka bakobuka ngonyo surtout ngana to komande moko. Merci à Yana Suka Wana to continuer faire. Moi va bien terre. Wana continuer belate. Oui, cher internet, to continuer parcours na biso na émission o idéologie o eza ko édifier bino na ba palais o eza ko memela bino ba information ya source ya makambo eza ko leka na mboka na biso. Je crois notre caméraman Pascal a sur la biso vraiment kuna Nicolas Podium CG Augustin Kabouya azawana déjà Nicolas Podium azosola na ba combattant na ye apesa esengo na ye ba idéologie oyo lelo to naviguer nango. Je crois to komana wana kota Podium to soit vraiment image pena bilo moko bo zwango. Oui, cher internaute, to continuer kaka ambiance vraiment za makasi esengo za pena awande lelo feti na siège vraiment ya IDPS. Je crois boti all monde papa na biso mokambi na biso papa Augustin Kabouya azako solola na ba combattant po azako tuna bango soki balingi nani nde lelo apanza nteke abinisa biso. Donc tokosala awa na ba Bill Clinton ba artiste présidentiel na ba héritier Wata. Je crois na zwa na nous moins impression ya ndeko moko ya combattant mbote ndeko. Bonjour ndeko journaliste. Ndeko na moni kuna papa na biso Augustin Kabouya aza osola na population na ba combattant na ye kotuna bango soki musique nini ekobeta lelo na poko ya lelo. Po fête ezo continuer chaque jour to sala fête ata 40 ans. Yo lobi nini? Ah musique ebeta toujours kaka moko fimbo akekele bakomesana. Yango nde to sala bango lelo c'est-à-dire que no ba masiki ezali ba combattant boyebele ba diaspora bozala connecter na YouTube
film akekele ko beta lelo ya danger. C'est-à-dire que rien que film akekele na IDPS. To boy ba kendo louer ba musicien wana, ba pesa bango ba 5 millions de dollars, ba pesa bango ba mongo ebele. Tandis que biso mo artiste à parti to zali. Je to beta toujours film akekele ba komesana. O mama ba welela ki parlement na Sénat, do to ane ko beta malelo. Donc rien à dire, faites ça continue toujours. Maestro Katekuseko motema ya la reine Omba la patronne à Bundeswana baza ba fanatique Maria Makasi ya émission au idéologie. Oui, chers internautes, to komi na suka ya masolo na biso ya tranche émission na biso idéologie et nde balobaka na lokota na lingala masolo kitoko et umelaka te. To mona ninga na bino sima mikolo koya wana na lingi na remercier équipe technique na nga ba kochaki nga lelo sima caméra nazalaki na Pascal Exaucé na montage nazalaki na Rodrigue wa les restaurer wana na remercier le sous na pesi ba grand merci na la reine patronne Omba motema ya maestro Katuseko na Bundeswana na moni sous bongo Didier Racha Modizo na mboka Lukala na tiki bino ngana bino to monani sima mikolo koya kaka na même chaîne Zibula Meso télévision ne makambo ya libre émission bo idéologie kaka na Zibula Meso TV na ko bino ba abonner na biso ko s'abonner massivement donc tous à la kaka scotché cimenté na Zibula Meso TV to monani sima mikolo koya mbote na banda ko na bino Congo Zibula Meso TV ya la reine Omba Mo pepe oyo bato bapemelaka bolingo vraiment soki ezalaki ata mbongo me nasengi na la reine Omba pesanga ata alumenia mama yo automatika bamama la reine Omba mokodia bamama la reine Omba abotama le premier mois de la femme